Mwana mobali abendi te bana moko akufa apres boya kokanga famille na ngai ndo kasi ona temela makambo ya famille na nga po Karine Kidianti na France azoloba na nga ke oza mwana mobali en plus oza mwana suka azaka na makambo ebele po telema mpo na famille na yo fungola misu yango nga nazofungola misu bana kasi na nga oyo avandi oyo azobota te ndo ya die merci mbokani azobota te mpona nini mabota eyebanaka te soki eke wapi mpo ndeti nga boye naza conscient ke na famille na biso ndoki aza te oale mwana kasi na nga nani boxer na nga ya famille botie basasa ya butu baya kosasine nga mwana oyo asa ata mbongo nga na doko nalia nalie mbongo te kasi bakangi papa ndoki mwana nakufi makambo nga nakotika ngo te tala ya dadi alembisaka nga nakolembisa makambo te nakomema bino likolo tokoluka nzelo lobi pene tozali na kafe te makambo oyo pene fo totalisa ngo ekosuka boye te epermetre bino loka totalisa bikote nyonso soki balobi nga tatanela di ye oya loboma ngai nolampi ndenga na mabango nabima mal répété na famille ngai lokola bainfirme nyonso bazalaka bandoki ndenga na bima me boyebaka ngo likapo tokende molai nga mpona mwana oyo azobota te nayebi ete eloko te ok boloba bongo te boloba bongo te fo avant kafe abima na kati ya mort biso fo makambo toyeba ngo il faut toyeba ngo bien obligatoire fo nga naza prêt mpo nga na mema ngambo ndoki bakangaka na famille oyo eza ngai yango nalobi naza moto ya liboso ya kotambola papa oyebi banganga te Bokilo nga nayelaki makambo ya banganga te nayaki nde matanga moto soki sakufi nzambe nde moto apesaka ye nde moto akambati iza biso bato ya mokili te soki nzambe aboyaki lingaki mpe esalama te kafi aza mwana oyo nga naboti ndenge naboti ndongo ndenge naboti mbombo epi ndenge mpe naboti yo donc iza liwa nzambe nde moto akamataka tuyaki nde po toyeba programe bosali ndenge nini programe ezali boye biso tolingaki tobimisa ibembe poso izuya ndenge na polisi balobi boye basala nano enquête bayiba liwa wana ewutaki wapi soki basali enquête tando bakokukanga bato oyo basalaki ye mabe bakamata responsabilité ya kokunda ye nani nabiangi mpe na putu papa leki na ye nani kapsi pembele alobi esali mpe bien mpo bango mpe bakamata ngonga basenga nzela na mosala na bango kuna na putu na ye akomitindela deja biloko na agence na ye trace balofu biloko ndeti oyo ibekori kulwata alobi tosomba eloko moko te kulwatisa ibembe ye moko alors ndenge ye alobi wana mosusu ka maladi na ye yebi akola kaka na lupango ezali na ngambu na biso babiangaka ye nani papa wemba ya ngoto ya mokolo ye alobi sekei moto akamata engagement te ye mokolo azoya nde akosomba sekei comme ça soki la police apesi laport na ye ndenge sikoyo nasignale bango mpo baya na kisiasa tokokokunda te soki bango nano baye te na nyonso bazofingaka nga ndoki na koyebisa bango bazofingaka nga bozoyuka bazofingaka nga baza banani na famille koma barelation na yo baloba ke ebembe ebima te ti bango biso tozotalela leta ndenge alobi semaine oyo totala kasi te bongo bango bakooblige ke balobi esali bien bozwa kimia te omoni likambo oyo bino boza na misu te bozomona te ndande mundu azwaka ngambo ya famille oyo bokilo olimbisi nakanisi biso na bakongo bazwa koloba mvombika basika yo momwene ko mompimba donc ibemba bakundaka na butu ntango ezalaka kaka nde tukamata mpo mokili mona ke bakende kokuta mais cérémonie nyonso basalaka na butu nayebi ke bozwa kolala awa libanda biso mpe toke na ngambo na biso nakende kosinane mpe famille na ngai ke toza na matanga kote ya
babokilo ya mbombo na famille ya mbokani grand frère ya mbokani akufi tubongisa ba contribution na biso tuje ba ndenge tukusala mavunga maflere kete maji sikokana biso moko tuyebi ne tukokusala po na moni boyini pesa mwa makele mais nzambi kaka ndi moto pesaki yepe ni moto kamati bokilo ko tumisa tena yebi pasha kukufila muntu ya kufeli izalaka pasi pa na ye mais muntu ya landi akuya meli adie esili asiminzela kei kasi bazila mwe tukundi bembe mutu na mutasongi pa na ye bazila kudia na kumela na pasi ya mwana na zana ngo bakanga la mela mutu azodia wana na isemo ngapa na pasi ya mwana mutu akudia te bakundi kaka mwana tupanza ni mbala moko na lubi yango justement makambo ya kolia ya bato matanga tout ça ils ont un problème parce que nasalaki mo bacha moko wana bon nasalaki mpona ndenge bato bazola na libanda kolia na bango café tout ça même pendant la journée c'est pas grave et nalingaki nde tozalaki mpe boto par rapport ya ndenge bolobi mpona corps ndenge la police ezolanda no mpo ndenge kobima nayebi te ekozala provi tolela ye na référence esika akoleli ou bien esenga sale tout ça puisque tolandela par rapport ya bamambo wana papa olobi bien moni biloko nyonso natangaki dipanse oyo tokosala ezali bandeko na ngai na barelation na ngai oyo itali sale obingaki totikela yango mpe kote ya bandoko bikula baza na iloko te baza na ilokokama te ale mavinga ebembe ekobima te ebembe ekobima te ale mavinga lobanazala noko te ebembe ekobima te ekobima te onga na lobi yango ekobima te Petit Wumba. Nazokanisa po ulanda nga penza likolo ya tate niyo. Siko yinayiti Betty tukantenya mtuso. Ozo upesa nga pela po dei mwana funa yibaka santi ya koko na ngai chupweti. Ndangine ni chupweti. Kenda kafuna. Papa mikolo na oko makuna te. Nabi question na te na bien na téléphone tout sur la naï mais sur na bien na téléphone numéro na ele kate na zo batté so point nini mais ndi na omoni la na ba enquête ni na salaki na monde je peux te dire sur ate tete nchan oui papa na monde dirait choupette ba a voyager on dirait papa ba mo a fait à voyager. Jour wana azana venu na bango un camarade même azana venu wana na binga kena tunye mais il pas isenga a habité à mon jour wana ba petit ba code na kongo na papa na bango bando kitanzela venu zela si mais a habité à mon a kepe sauter ndenga mona choupette azate oui yo yivi ki choupette na dubia est-ce que ukende ki kutuna ndegu ya tatene yo Prince Gérard ngango tunakiye non na tunakite papa faut kende pa na ye pour tourner ye lugula yo na yende bojala même molari ya ja pasteur ye makambo te awali lubilité milonde bari le lububa kama lamu biso bato to kola kala bato ba shisha wisha lingala shaibeba yo ndi bojala kana ye Israel ngango parents même molari fukandeke kutuni ye po yendi lokola na mafwa makambo ya famille bango abime na ye akoma na ye pasiteri ya koko yibishi yo verité yoki no kende ka papa mais je peux te za mwana nga aza mwana nga moko ona bota ona lingaki makasi na ko lingate mabe moko ekoma opa papa na bango to pa soi-disant mama wana tata wana jeune tukita tukukandini bango tine soka mais oui papa yoki oui kanchi tangu yo okandaki wenji nani mutu wana oyo yazo yaka kuluka yo mikolo ayaki awe ayaki fichu mfwa
papa yo atikilinga tata na bumbiri atikilinga yo atik ngabongo ngabongo papa wana tangu ne muni yena jo belile Aduh, papa yo. bazalaka na lisolo ya kobeta ye baninga bazalaka na lisolo ya koloba ye kasi ngai oyo kati mobimbe yebaka lisolo ninya malonga ebima na ngai oyo bisika bato basangani se lisolo na ngai yo baloba lisolo ninya malonga ekobima na ngai oyo kasi yesu oyo asalalinga na ngolo abongoli lisolo na ngai bato basutuki ye changeur d'histoire changeur d'histoire changeur d'histoire Jésus changeur d'histoire changeur d'histoire changeur d'histoire changeur d'histoire Jésus changeur d'histoire balobaki na kobonga te balakelaki ngai mabe na baprojet na bango nazalaki te lisolo ebaluki lelo baluki ngai ye ngai jefte nazangaki ntina ezokoti makambo na ngai ochange histoire changeur d'histoire changeur d'histoire changeur d'histoire Yesu changeur d'histoire changeur d'histoire changeur d'histoire changeur d'histoire Yesu changeur d'histoire mama ndengeli mususu izali soko byange mutu uyibi position mutu azalaki na mote muti mipanza lingaye na ye na komiti na busali di papa na zuya di kolomoko ya di papa na zungu tusu na kamata di papa wala mama izali ni papa tina bengi obo elika mamba nanga ça fait au moins 3 jours oh mon laté papa numéro désolé Kate évite ce que mon amante papa Bukali papa adibala yibiki makamuzala ki ibele bayibaka te de balubaka pour de meilleur pour de pied soko meilleur ye undimi soko pele biye undimi dibala eza de facilité eza de passe na côté di mubadi na yote mena dingi yondo sosola na dibala il faut zela nyonso ekoko yeda yo mais yondo izala na matrice na place où tangisama ya misubu buka mabolongo na se sambila nzambi oyo apesaki yo dibala oyo yenda kopesa yo sondiction na makambo ezali na mama na dibala ukukuta na makambo ibele soko uzali mwasi ya makasi te ubomi pe dibala mpona dibala mikakatano ezali makakatano ezali likakatano mpe ezali alors il faut yo ozala mwasi moko ya mabondeli mama kubyanga ye lisusu te kuboma nzitu te na kulukaka kubyanga ye yo vanda na kimia sambila nzambi na yo kasi mukolo ya kuzonga wakaka pa kubosana te byanga ngai nga moko na sulula na yeboyi usali mwana ya muntu kokusaka na yo biboyi te papa mamika kataloka mama zara disparate kabo tika zara na kimia kasi mbombu ngani ngana zo lungula makolo na ngai yo na zo lungwa na zo kende na kombu ya mbombu na munoko yo so zo salaka yo ya mabi ngana yibi yango mbombu talanga ina fukami mwana nanga yukamataki yete pa usakana na ye azali mwasi oyo balaki na mbongo tupesi yo ye tukabelaki yo mbukani te dosala na ye dibala mais nyonso ozosalaka balaso ozali nayebi kukuzonga nga na yo mbombo tukukutana nga na yo marche mama
Allez, continue à pleurer, maman. Continue à pleurer fortement. Oui, abattu, n'a pas sauté sucre méloline comme mélaté. Ni dans mon camarade Nangai. Je sens un sentiment, mais la citronne donc il n'a pas de camarade Nangai. N'habite sur un gars qui tient sa naïe qui pour nous, comme on peut te nommer, on va pas savoir comment on a dada. La minute de Tolo Babouinga, comment on a ticali l'autre côté. Oh! Dada. Otike ne lo otendeni. Na tika ne lo côté bi ke ba criminel wana pa potelinga na boutique bazwi nyonso dada. Na mbongo abati na defaki ya Irene Chibola. Nyonso ke. Donc na evite vi na ngeke na kukufa kama na dada. Ndo muninga na tika likando moninga boye lo kota moko te batiki na boutique. Biloko nyonso na mbongo nyonso bapiye babimisi nyonso babuki. So dada babuki bapiye bazwi nyonso batikilinga te loko te dans boutique na ngetika ikano moni sima o ndenge za bote madame. Oh na ebite lisuma nani onga na ofuta bandana cha makona nga na kitasa donc nga na mona bisengo. Donc mi ba monela na bango yo. Bayebi yo bozara quartier moko bien ndeni. Na oui bandenge ni. No dada makambo zolanda ka ngai. Nata makambo aleki na ngambo kani na mesilité. Nata makambo ya na ngandenga kufa na mesilité. O susu ya ngai donc balingi ba boma ngai to basangani kama na yeba te dada na yeba te na susu kende wapi. Na ebite na ngasa sima makambo camarade na ngai. On ezara peut-être batu bayebi na bango yo ba criminel ango bayebi na bango yo ou bien habiter ce bien nani ce belle famille mboka na landaka binoti peut-être que oza bango siko yo au sande nini o deuxième fois au sali ndeni c'est moto na yebi soki na tikali su na eloko te au deuxième o sa siko kasi ndeni po komi déjà belé au sande o tiki ka bongo eleki o kota ndaka nganga o luka la police bien au sande dada non luka la police tandis na yebi passe batongo bazate na kofunda ka na mutu oyo ka nyoso na kofunda ka dada na yebite mutu ono ofunda ka oyo nga na kofunda no kika na la police dada na sani donc on a comprendre bien OK de porter plainte contre l'inconnu non sani dada OK et ça on peut aider malamu kende ka porter plainte contre l'inconnu oh so anoka mutango non comme so yiki mutango dada bébé yo expliquer nga tout liboso ba yiba ko ya ko te voyage te na sala na kinité tout on est qui nous explique nga sous même problème ce qu'on a ça ni camarade nangai na so encourager au kutundo qui ne porter plainte na ko porter plainte wana la police ba Hollande malembe ti ba okangelo mutu wana chou bébé la police c'est ça ekatela kama ba osala l'état congolais c'est osala l'état congolais c'est osala nga zambe suzi nga sor ni nyango nga na vivre na vie na ngai. Bonjour. Bogilo. Abogo? Abogo papa. Fio de gag. Bem, não é? Quem é paga aqui? Bogilo. Nem ni nandau. Malam papa. Papi, já bien. Malam te papa. Nandeng ni. Papa, naoyeba te na banda wapi nasukisa wapi Chéri Mbombo. Asani. Chéri Mbombo ngo 4 jours omona te. Nkeye. Nazo benga ye numéro ni nyonso eleka te. 4 jours wana pour nous yebiseki ngate. Vous allez comme na 4e jour, maman. Papa, namone ko yebisa bino mbangu beza malam te so koli déjà. Ma msusu comme tu biso monto mekana ko gérango aposto moins to ko quitter to comme ça niveau ya ba koli on namoni ke no banana bandi na luka na bopito. Ba information partout na ba télévision ba radio. Non. Azomona été. Dina bino na ko bomba likambo été, Chéri Mbombo pas en famille na komana na ebisa.
dernièrement nakendaki kutia makelele mais nalibaki ke mabe koti mama biso bakongo baza koloba zingombi tano zitanda zinwini zingombi tano zikonga donc lakisi bangombe mikie ya mine ya mikie imeli bangombe minene makambo itofungula miso kuma ke mwana nanga mbombu ça fait 4 jours yango yu kata monika ku na jibite na bandila wapi na ko lukile mbombu wapi tena papa to mi bo manzo no makaste po solution mo na kinde déjà na nini na baja à l'ordre kuna kinoti déjà plainte contre inconnu pour na koluka non ye plainte contre inconnu ngana yebi ngana zana problème mwana nangai ye plainte contre inconnu kinayo na dia mama ye plainte contre inconnu yemta kama timbo ce qui likambu que na mutu mo sali disparition so ti un problème que mutazo mona na te ba kendaka na l'état opesi expliquer bango likambu basala ba recherche pe na ndenge na bango etant que ba cadre na kati ya mboka ya biso mama kadiambo iye ke ti plainte contre nkoni wana tukukamata yepi tukutambola biso nezo nzela moko ngeye munu e plainte contre na plainte contre nkoni ke ti plainte contre nkoni tukusala biso misatu nokukamata pe nani mundongo tukende biso nezo comme ça tu yeba mbombo ko kubunga boyite mama yo siko ngana kutuna nde mwana pana yo po mwana nangazala kana yo lulala kana mbetu moko papa nanga kandenga bimaka kindaka musala ezate ke nanga na yebi place mumba na salle maboye binga très bien papa nanga naza makambo mabete à part église mama ce qui est un vie de riche on pas chose on peut un pas soin mais ngana essaye de mobete tina niveau anate ngana baki bo soyer bo kanga place mo tinga na oya bino bo zu bo torturer bo beti muta comité niveau kanga ma opike ba crise yo bino sama kila ngana essaye de bo sale bon oui bisanga tina essaye bino bo comme cette niveau na beti ko benga no beti te faut ko yeba yango ke iloko beti tout ça qui to beti asa teti ateti azo bouder biso yako bouder biso OK le quoi asa teti yanga na bo beti tina niveau na ça va mère biso tindi biso to sala musala to sali musala auto tinda ki est-ce que to bomi boyo kanga moni wana asa papa mwana nga papa na mwana nga ye wana en plus tina yebisa bino ke bo kanga ka tinga na ya na yeba ki tina le quoi bo sali bongo bo zoyer bo ke boake na porte à le pango na ye okinga bo zoyer bo ke boake na porte à le pango na ye mais mwana mobali wana ona ese bino bo kanga bo bomai opération sans trace opération sans trace Bosa Mibali, vraiment ma bengi homme. Donc Bosa Mibali. En tout cas, félicitations. Vraiment, on a habité sur la remercier Binondé. Donc merci. Tout ça la rendre tout solo là. Donc pourcentage na bino ils amènent nous venir le téléphone au mère. Tout on a parlé une kanda. Tout ça la coupe on a pour rendre à peine ma petite sœur, ils appellent place jusqu'à ce que tu donnes tout ça là déjà. Parce que oh bangela on ni. Mère, oui di kopo to risquer ma casse. To risquer ma casse. Donc na ba risque wana ya mwana ke no afna dinga kana checker mère. To ke ndika ka biso to be na mo parti na biso, o biso to tambula kaka. Tu dois battre couper délai. Ma gauche excuse mère boss, vraiment en tout cas mon salon ndingi to sali vraiment en tout cas il mo yebi déjà mon salon ndingi sali na déjà. Donc et pendant to so banga te mais ezelo mo pe kaka awa mbana mo kaka. Panza kaka. Panza na biso trace. Ya on azoloba na boité. Na boité. Ah on est na parler moi tout ça la système exact. Donc to bimana bino toke et place to zala wana so après cop on des place to mela wana. Ma gauche. Pas de problème pour la. Place to mela wana, elle est aussi la wana to sali cop nyonso. OK. Qu'on a autre ndimi. Na kota kasté na kota la ndapu na s'apprêter na bongama. Boto ke sama nyonso kuna na système bon la bino bozora kuna to lia peto mela po ya tout vraiment ça maman na mbongo donc félicitations les soucis. Musala de musala.
On s'apprêter, non? On s'apprêter comme ça, tout ça systématique. C'est bon, c'est bon. Voilà. C'est bon. Boulot qui est malade, il faut te prendre un deck. Et ça, les moussala, mon gars, Allô Yambokan. Hein. Maman, vous avez agité pour une. Oh. Bayak boire ye. Na 4. Ah. C'est quoi il y a qui des droits ou le baki nanga qui était qui des droits, il y a pas ça wana. Na plainte d'inconnu. Vous avez wapi? Ah, mais à Zoukité hein. Pas si ça te moi ba pota peut-être. Ça va. Naguya kuna. Merci, naguya kuna dans l'hôpital. Nabunga mapena ya comme ça namuna yipi. Kadiambo. Merci. Kumitungi sate mama, vous allez citer nazuya. Nabunga ma. Ça. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Amen. Oh, Nzamboza Malam. Yahweh, merci, papa. Donc, tu bimisa mobile nanga bisika oh bazwa ke place mail na biso sukaki ndeka makomne loba ke place mail ya bato suki place ya onde bandi nzambe obatel mobile nanga bisika bakanga ke pa ba criminel otomona ka bato ba bot bazwa bango ba criminel bazonga ya kokufa mais oya ngai Seigneur obimiseli ngai mobimba obimisi na libula ba conscient ba criminel bazwa ki la disparition à 4 jours, mon Dieu, sois loué. Mokota kokani na yo. Voilà muna yo na vinanga. Ezala sukate papa. Yangwana papa, lelo vraiment na lobaki na koya na ba respect on yaka na ngote. Pourquoi je vais être menacé jusqu'à ce niveau? Pourquoi? Est-ce que ngana na memi un fardeau parce que na na relation na Betty? Nini si la raté? Film yesu banda le bino papa bokilo nanga Jos. Alors be film yesu banda esila. Titanic kutu e banda kati esilaka. Mais pourquoi ya ngai relation na ngai na Betty ko silate? Betty a combien na niveau ya ko tinda ba criminel ba brakenga ba enlevenga? Faut pas obliger nga kina na libala na makasi. Nga boyaka Betty te papa. Et combien na niveau Betty a tinda ba criminel ba ko enlevenga ba brakenga? Pour que insister que nous avons Betty na libala. C'est pas ça. C'est pas ça quand même papa. Betty a salanga banco au bino boyebi. Betty a détournanga nyonso la kanga ya vie. Betty a kima kenda poto. Et le lo Betty a zahab. Azaki refoulé na poto ko zonga ko vanda na pa na bino. Et le lo Betty comme luka atia atubanga mbeli na motema na poto isa zokisanga déjà kala alingi ya bomangai famille nanga ezanga ngai ou bien comment? Ou excusez nga pour na voir na ça na ngolo yebi ke yaka boyete mais ndenge na yebo trop c'est trop na ko poursuivre Betty na ba façon chose ce qui a continuer na vie na ngai na menace. Papa nyonso yo boso loboyo et tant que papa mbote tina nouveau oyo ki Betty atinda bato ban lever yo pa ba sala yo mabe sikoy na koloba nini pona tango ngana lobaka na ngai yawo tata na ye kokotelaka mwana tango mukolo wana kutu na fandisi tata na ye pona makambo oyo tuzwa solution tu beba na tata na ye tukamata na kiawo pona mwana wana Trop c'est trop papa. Comment se fait-il que problème oyo et comment à niveau oyo pour na petit frère nanga?
obi ki tosala biso pasi ekoma na baniveau bacriminel po baboma petit frère na nga. Pourquoi omoni problème au papa nga nazozwa décision soki bopesi mwana bino conseil te lelo eza mokolo suka toyesu awa tozozwa décision oyo biso tokozwa décision po mwana bino aza na posa leki nanga abunga qu'il pleuve qu'il neige papa makambo oyo kosuka so boye l'état alingi okata biso si l'état kaka si en tant que chef de famille nakulemba te nakulemba te soki tata na yaye nakufandisa ye nakuyebisa ye nyonso oyo bino butu. Papa, excusez, là ça reste à vous en parler na bandingo oui mais non on a grand frère et tout comment. Quant à nous, au moins même décision oyo grand frère nanga ajoute aux années awa. Mon grand frère aussi parti que Jamba Dieu noir. Aïe senga qui na moi c'est dans la police. C'est ça que je vais le faire. En tant que papa, chef de famille nakulemba te. Ti tata na ya kuya nakufandisa ye nakuyebisa ye nyonso oyo. Po boyezo kende malamu te. Ti na nouveau oyo ki ya enlèvement pour mon takouf. Là, vraiment, restez en parler quant à vous. Quant à nous, vraiment, nous avons une seule même décision. Il faut poursuivre la police parce que nous avons mis ça biberon. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, même pas ça. Vous avez solution, papa. Cavalier. Tu sali musala. Tu gagnes le côté. Tu y es mais on a faut partager là. Bon, ni ame mabiso na terrasse. Alors quoi ça biso n'était pas bébé? Hein? Quel musala auto sala? Tu sais musala ba casse to risquer ba ko quand biso to ma prison. Le roi. Eza bozo baté le roi, mais boye bango na minicho, dada azasu na bisoté, dada sakenda. Dada akimi biso na mbongo donc non mais non o essayer que to partager. Mais dada en tout cas azasusté. Champion. Bengal mi dada. Na riska na zwa ta ko risquer vie. Yo kota ba mambo moko izanga tina. Oya umanga na mbongo. Les rois, ceux qui pour risquer vie, biso peut to risquer vie. Pourquoi ko baba bêtise? Kafalise là. Numéro na protéger sonné. Ah? Numéro na protéger sonné. Allô. Allô dada. O sonne na malembe, o sonne la cette adresse. Dada. Oyebi ke yo salisa biso musala moko ya ofele. Papa gangela e muto sakimi na mbongo. Obondela e oyebi ba risque o biso tozwa na musala wana. Tozwim donc pesi biso miso to ke to sali miso to zwim mbongo dada yo okimi biso na la. Ngana yebisi yo boye. Atikala na poto. Yebango mukolo yo ko niata makolo ne ko niata kisasa awa dada komona we bembe. Ngana yebisi yo nako luko na faso tout mukolo ko niata kimakolo ko niata kisasa nako luko na faso tout komona we ebembe. Ngana yebisi yo nako la soke ngana leki na mayele pe oyeba expérience musalo ngana sala. Ça c'est opération sans trace. OK. Na lobby ya dada. Nazo kebiso siko donc ko na RDC ko yal souté. Vandara kuna na poto place aux ali. Mukolo ko ya wa dada. To lukisa o ressentir biso. Ça c'est opération sans trace. Ça opération sans trace. Oui biso très bien dada. To salir musala biso ba wumbo. À gauche. Yes, s'il te plaît, pour informer non papa t'es mon homme dans l'émission. Problème est que chéri Mbombo bakanga qui ya nangai azaki na bureau ye na docteur Mosengo bandeko solo la vie que non docteur Mosengo on aime tega docteur à famille bazo solo la qui quoi arrivé que Betty ya zolandela biso ka partenaire bité la fille soka lingi nini na kati ya foyer na biso na ezo comprendre finalement yete la raconte na bureau akutaki chéri Mbombo na docteur Mosengo bandeko solo la vika ya ba rendez-vous na biso Betty akoti. On dit qu'on menaçait chéri Mboma plein travail. Betty a dit, chéri Mboma plein travail. On dit qu'on menaçait 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 chéri Mboma plein travail. On dit qu'on me
nde sikoyo docteur mosengo ameki amaîtrise atika batrouble wana eza na bureau nde directement atindi ekiri na bango so disant so batambola azala so criminel soki aza nani nde babeti docteur mosengo sur place na bureau ya chéri mbombo docteur akufi sur place omoni kande okamo wana kande na michonga leki na yo toza na problème voire même via makambo yango tosali déplacement tolongwe na ndako wana tozongi na ndako ya sika ya immeuble tonda otongo wana esisilele atokotaki yo nabengi nayebisa yo yebana lolenge nini oyebisa papa ok papa déjà se akoli yaya pour la maison d'enquête baza na kati ya parquet nazo comprendre te ce qui beto alingi nini na vie ya mobali na nga relation nini oyo esilaka te nzambo nga nabelelaka nzambo apona ngai asukisa mwana na vine mabe ekosuka mabe mukaba zilana zana iloko akupesa zwa convocation baye kotika pona mwana beti na yebite ya liboso baye kotika awo oyo ikumaka na maboko ya Kevin soki akendaka na yebite yo sikoyo zwa oyo ya mibali upesa mwana akende ku répondre na la police kamata chombo chombo na yibite yo ozoluka nini na fine ngai suka ngai tangu batu beye awa bayibu suki bapurusu wana bayi kutikiri yo convocation pona beti pona nini te ubuya kine yo kuzwa yango na buya ndangi nini bayi kutika pona mwana kunga yo kamata beshini ni yo yuki uzu kutsanga na manke uyuki uyibi le banda ubeti yoni mwana uyibi ngame ndaba tela mukaba wana yebu yo opula ba yebu wana zo mankenga yangwana ikusara omoni ndengo makambu lukyo ikusara buken ipola ba yebu buken na la police zuba tata zuba opula ndengo zawa umoni yo ndengo zawa yo lakila mama beyo yangwana tata lobaka te yo kozanga kindokite nduki satana yonda nduki nyama mwana na yo kanda ko yiba telefone ya malilimu mwana na yo ko criminel tala convocation mwana ne yo na ndaku yiba to yibi telefone ya malilimu ke yo wanu kusi so umeki kumante mwana ngana mante yo nyama zuba tata satana idio mwana makabo mwana ndoki sorcier yezo uza chorite uza sorcier so uza sorcier uza lemo ngacho nani zwa pabeba nani atsalini ukende kuna ndengu tetaki mwana na mabi yangu wani komedio ndengi kako kamata ki confusion oyo ndengi yo muku ukende pe ko presenter ngana na place ya beti nakende na place beti yoko kokende tata zuba mayabi zalite yozali nzambe ya vinanga ozali nzambe yobongwanite oh le ton nom Dieu des armées par de gloire ozali nzambe ya vinanga Seigneur yobongwanite le comparable yawe na tiki mobali nanga na maboko na yo nzambe yo intervenaka na likama Paul na Silas na kati ya prison Yesu papa lokola nga pe lelo na ekopesa Chéri mbombo na maboko na uko nanga yawe na problème na ye yawe bakosambisa nzambe jija malamu ezali nde yo avocat malamu ezali nde yo ko nanga intervenir pour na dossier mobali nanga Yesu Masia yawe lobete wako soumettre problème n'est pas na yo nzambe oza nzamba mille système oza ba capacité lolenge belé ya kosala nzambe yawe kangola mobali nanga kota likamba mobali nanga nzambe nzamba pesa
apesaka kimia nzambe apesaka solution na bisika incapacité ezali père de gloire yawe mimonisa yawe sala nzambe yo bongwani te yesu yawe sala nzambe kota yesu nzambe oza wapi yo nabengaka la mantache nabengaka yo le comparable nabengaka yo le dieu tout puissant nzambe mimonisa nzambe na likambo mobali na ngai yawe sala jésus kota jésus nabengaka yo le comparable nabengaka yo le dieu tout puissant. C'est toi Mbokan. N'est pour la kebisayo. Mbokan. N'est pour kebisayo yona chéri Mbombo. Zane distance. Tika musika. En plus yona zolo banayo. Tozo pesa 48 heures na ndako. Il faut tika ndako. Jésus. Dans 48 heures. Soko tiki ndako te Mbokan. Okokufa na biso kokosanga leloko moko te awa pesa nyonso oza nango maintenant Jésus ma bouche pesa nyonso oza nango awa Maman moko babetaki masasi awa comme na ye Mbokani. Ah maman Mbokani aza na chambre kota. Awa. Awa. Ozana ni pana ye. Te wana bobilo na ngai. Mwasi ya mwana na ngai. Ba yebisaki oke aza na centre na biso ya CPC ngende. Yango na ye mbangu. Uya pe na ye mwana ya taxi mutakiti singa yawa na yana mwana bobilo na ngai. OK. Aza na chambre kota. Merci. Mama. Nini ko? Ale. Ale ni kasela nga yoboye. Nini yango ni kabusila kate. Nzambi. Ba province ya kulanda kaka mukani mamungu. Mama. Nalembi. Te. Nzambi, kuna nini malaria yako yangu mungu te? Ti komi na niveau ya masasi mama. Mbokani. Yangu isa nini hapo? Yuna mbombulu sali nini? Papa. Tu sais le campute. Tu te habité Satan alingi na vie na biso. Mais aza na sikate. Amen mama. Po to luka makambute. Tosonaka te mobali na ngai yibaka te donc on soto luka a détruit ba vie na biso akoka te bango bato bakotelaki bino ate bilongi na bango boyilumonaki te pasha boyi vraiment te nzambe aza malamu mama nzambe oyo osambelaka akutika yo ata mokolo moko te papa nanga yebaki bakutinga en pleine prière moni na soki nazalaki moto nasambela te soka obetanga ta bale na ke te mama moni biso po tukoma pena bambula oyo tutosha baboti yeba yango nzambe abombeli yo santa amen nzambe abombeli mpo na yebi yo ozalaka mwasi moko ya luzitu et puis respect donc nyonso ekukuta gauche droite mama eza na esika te amen eza na esika te esprit de mort na libota na ngai ngapi na bengani yango na kombo na yesu ikende osika osimba te en tout cas ngapi ntango nayoki tisanga bango obo nga non fona ya komona Mbokani wana bobilo oyo ya ngai vraiment tupese masanga uzaya biso alliance oyo ngama kengi momo nkolongo lalataka costume uyebi na bina yo papa wada mambeseleka en tout cas na sepeli po ndenge pina zoki sango en tout cas isalaki nga bien te ngabi non le lukaka il faut na koma na hôpital wana na kile komona esika bobilo azali nanda kuboza bien tout ça bien
kimia na nzambi pizulanda ndenge lusambu na yo sala kana ndaku zulanda ngapi bukilo na ndaku nasambela mpona libota mobimba nasambela kaya ngai na mobali na ngai te famille mobimba eza famille ya mobali na ngai famille na ngai na nzela mona kendaka baclasse partout nasambela oyo eza zinga yanga yango ana mwasi malamu yango balobaka na français baza koloba fa message bâti sa maison mwasi ya mayeli abatelaka ndaku na ye abombaka pe secret mobali na ye comprendre donc lusambu na yo yango eza kobatela ngai eza kobatela pe ndaku ya yo na bandeko oyo ngapi nyonso kaka na lusambu na yo mutu moko yango monaka nzambe asalela kaka mutu moko na libota biso nyonso soki toza bapatron nano kuyapa moninga te mukaba lelo nga tsombokila yaya mabe nyonso nazalaki koloba tosuki wapi lelo tosuki wapi tina zoloba mwana bapuyaka ye na mabe te mwana soki azosala mabe fo kokondane ye bapuyaka mwana na mabe te tala lelo mwana oyo niveau akomi lelo 15 ans de prison 15 ans de prison mwana oyo bakondane ye towuti biso nyonso na parke awo ngana ko kotika lupango oyo te pona ko libérer mwana wa l'état sala musala a qui des droits tala lelo oyo mwana 15 ans de prison na ko kotika lupango oyo tata tikili biso te pona ko libérer mwana wa tu uti na parkao mwana kote na klikli ya madifete mwana koma criminel ya mbokani akufi nzela na ye docteur ya mbombo akufi na nzela na ye siko tala yo lelo tata ubuti mwana tala lelo nzela umeme mwana uso siko ukomi kolela nalo dirite yango yisukeli yo mabe nato nazala kuluba usa kumona nga mabe ke nga tata kulutu jaloux tsombokila jaloux ya mwana na yo ya dimbi shankai 14 years yisharaki yangai na banda kiko kulunje beti ne mabi yangu lelu ifutinga boy jambe batiri beti bisikasa parando ya limbisa na decision nyoso yungai mukaba na banda kyo kamata batu ebele bapeshinga mu conseil papa mukaba koma bandi usana mabi to tombukire ya ya sana leso mais je vous contenu ya je me bi ozukinda mwana na leli ne yibaki je leli kashi na saragi yango kaka oyebaki te mbisha ya yebaki te so yebaki sala kerere okuko conduire mwana na busoba te mbisha ya lelo 15 ans baye kuzo mwana na 4 heures otuzula la pongi bazo mema mwana bazo koka mwana ndire muyibi kuluna hata kuti kuluna bamemaki ntengwante Palando ya palando sengi palando sengi ngai mwana déjà 15 ans na prison palando yozo sengo izana retard 15 ans na prison akila droit ndengi ba lobike l'état akata makambo na ye l'état ye moko so ya nshadi jamais ngana koteka lupango tata na ngai Chérie, ça va? Ça va. Moi, est-ce que ça va? Nala Moussa. Ma chérie. Fanda. Bien. Côté aussi, on tout ça par rapport à les zaki les bosso hein. Vraiment c'est un makasi chérie. Nous ba ne peut bomba bimi na prison, ba libérer pas innocent. Oh mon Dieu. Nzamba zolo. Ba prière na yote maman ba prière. Nzamba lolo. Ça la makasi na ba prière. Nzamba sungi vraiment. Aza libéré. Ina baki nzambo aponanga akota likambo mbali nanga en plus beti bakangaki ye oui bakangaki ye parce que bakateli 15 ans ya prison wow 15 ans bakangaki
Chérie, maman, nana moi, je vais programme la biso. Nous allons pas ya passer Israël. Ok. Tokuta naïe, na pisa pe bonne nouvelle que mbomba bimaki. Bakangi. Bakangi. Mutu amimonaki mutu makasi yango nzambe oyo yango efutika justice e maboko ya nzambe. Nzambe aza juste. Tala nanu dire obosali pour na problème na ye. Vraiment. Mbombo a souffrir. Beti asalaki tout akitisa mutu ya mbombo na mabele. Ay simbate. Couple ya biso eza couple ya nzambe. Kaka na mabondeli na yo wana. Nzamba aza bien, na bapeni bato bandoko sala. Vraiment. Nati bakoza bwe. Eza ye. Eza beti mukasali de oponi. Alingaki kaka yo pe okufa. Simbate. Mais osimba te. Nzambe aja juste, nzambe osambelaka. Nzamba solo. Ah maman, continue toujours la prière. To lembate. Hein? Oui. Sikio. Bon, maman. Tout le monde qui est dans l'hôpital, c'est quoi comment évolution ça va? Oui, et mon ami. Bolande un traitement qui toque au makasi. C'est quoi par rapport à en dehors il y a massage au babeta qui est dans les amis sous auto salaki par rapport à les amis sous salaki et l'axi et ça na les amis au bout l'axi parce que aux en combat à 8 semaines. Hein? Aux en combat à 8 semaines. Docteur. Ah. Il ça qui mon bolo c'est vrai. Oui, c'est vrai maman, on a quoi pour sauter? Nzamba Lola Ngazemi. Oui, la femme stérile. Léona Kombi Nazemi. Oh, Nzamba Lola. Nzamba Zolokumu. Nzamba Nangai. Docteur. Nzamba Zolokumu. Nzamba Zamalamu. Nazako ebisabino tango nyonso makambo ezalaka na Nzambe. Même ces mecs qui n'ont pas grave problème. Le lombo quand il y a un bolobi, bekoloba, beko ganga, bekoloba. Même dans ces mecs qui, vous comme ça on a pété. Je te dis vrai, vous comme ça prenez la tienne habitant la semaine dans la pente, dans la pente. Là, vous profitez pour le H. Comment le Sénégal c'est un garçon? Quand tu vas à Bamanga, il s'est là ce qu'on a l'ongle de Gatolo bas, telle soumise. Vous t'avez qui m'embamouille. Bino Goutubolo, bonne parole, Bino pas la bise, pardon. Parce que bon, yo colini sinanga imboka. Bon, il y a un problème. Il y a un problème pour nous. Toujours le banane pour moto, pour saluer son plaisir. En tout cas, moi ça, même si nous logo les Ginzambe, exact. Parce que les gars quand sur côté le romona, bah tu vas sur potana, 80 ans. Ça va votre âge. 60 ans. Nzamba sunga biso toluka bokilo tomela kakawa nga kelele mama papa ibumumboko bana kelele mama mapasa ibumumboko iloko inganda kushala kale oya bale wana ishala kakale wana ya bale nalingi ba buluka pa itoke na robina rumba na bale na kotisana ilege na kati na rap ngana dinga kambale wana nani salaga uzabinga na kakona bokilo tomelela kaka tolukela mo place à vraiment bof nalingaki vraiment auto célébrango isika musute tout est déjà arrangé au moment la musique il y a bien ezali mo robina to fêter vraiment awa na ndaku vraiment ezala claquer ngapi nazana dikamu ya uluba bon yambuna diana mela bon j'ai betu bantandu bitukoka tulubaka boy kidia meninga ngumazomba sila donc lekisi biloko ya lobi bachela kanguma yeli lelo en tout cas bokilo nanga mbokani dimbisa ngai faute nanga te mukili nde mais na moni ke ça va iloko le kinzambi exact ce kinzambi te mubulu pour le lupe ngapi na koma na ajoy en tout cas nzambi kaka nde mais conseil gratuit kulemba libota lusambu te nzela lusambu en tout cas mama budimbisa uzanga kade
Mbokani atuka. Kape na sengi bolimbisi. Na komba niasi na ngai Mbokani. Papa, mama. Nande ko mobali bolimbisa. Ndenge pe tozotaka kongo ya nzambe nzambe asali milaki nene nalingi amba tuleka na kodia totika nyonso na maboko il faut tokomisa nzambe paster nene asali babongisa yango bon tokanga mi spécial nzambe tata tozongisi matondi mpai na yo mpona makambo ya minene oyo osali na famille oyo iloko moko te na mokili oyo kokosalama soki yo ti décision na yo te tala na ndenge ya famille topotana ngai na bofrere topotana na famille ya mobali oyo ya bala mwana na biso topotana or nzambe oyebaki ke sondiction ekopesama lelo oyo tala isengo tozali nango lelo oyo mwana oyo naza na libumu ya mbokani batida ye mwana abutama bien minganga banyokoma te mwana abutama bien akola mpe na sande ya bien ayeba mpe liloba na yo po sans losambo na mokili oyo iloko moko te kokotambola bien yango biso totindi losambo libela mwana azali nano na kati me totindi deja nzela ya losambo nakanisi nyonso koleka nango malamu mwana kobotama bien nayebi te soki nazoloba mabe bandeko na ngai po ezali makambo ya losambo amen acclamez le seigneur. Allons manger. Respect. Mbokani. Bokilo. Zambazalo kumu na koko nanga. Mwasi ya Losambo. Biso bakongo toza kuloba kusenchiku nchiku mudiamu chichika kusaku nchiku. Ishiko? Je te dis vrai. Mukomuso pena na tienga habitala sebe kaza pan tala. Oza pan tala pan. Mwasi ya Losambo. Un film très éducatif. Quartier baza kubanga isalaka sokuna lungu dikaka toloba tala soumise. Olobananga vie et Nzambe mutapesa kabana okende jusqu'à aller loin. Mais il y a des choses où mutupé. Il faut yemoko à la conscience. L'âge avance. Losambo. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Prince Ngango TV et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être les premiers à suivre nos vidéos. Papa na bino komi ko sali réputation nanga, papa na bino pa benga ye, alobaka ke mabota ya Mbokani evanda na tolo nanga. Tolo nanga oyo, ekoko bomba mabota ya Mbokani. Betty azalaka une bonne femme. Bobota na ye mwana moko. Cela prouve à suffisance que yo botaka un bombo. Utalo dada, uzana ki, abu busomba boeko. Dada la kamo na bitete ay sakate ke no sisi na oya. Nangala salo surprise ya solo. Deni ba bibish manda. Baza bien, ba babi mazolo, ba nyonso ba Yves Lubamba dans ba nyonso ba cérémonie nini to sala. Mchamtoto. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il a fait suivre d'aucun chagrin. Ngai Mbokani nakoka kosala bêtise wana te. Bêtise? Il le pose à valeur, il y a pas. En tout cas, Moussa, n'a pas que nous loko legi Nzambe ezate. Soon and very soon, comme disent les anglophones. Bientôt et très bientôt sur votre chaîne Prince Ngango TV. Mwasi ya Losambo. Soka zobota tendenga zawana yebika bota kate. Isa Nzambe mutapesaka bana tata mwasi. Toki pekape wala kuna sol tiki pekape. Bon mukona kumona dadi boy. Ye kuzana mabanga na zokokota yango to. Est-ce que bango bande bango bakangi Mbokani mabota. Bango bakangi Mbokani mabota.
akuti asala eloko te mpo ya asambelaka soi-disant leka jésus boluka likambo eleta na kinya so boluka ngo na batiraillement nakoya ngo nalobi tokoya kushe nchiku mudi ya mushichika kusha kunchi ishiko kishi kucha mukili na shete po mukili nde kukamata ye kucha wina she. Moi si à Losambo. Bientôt et très bientôt sur votre chaîne Prince Ngangu TV.